de ba plan kaka ke pesi au vertige et pesi au vertige de ba plan kaka Pibe de oro, el bichichi, el niño del mundo, el magnifico, el fenomeno, el fantástico, el excelentissimo, el famosissimo, el crack, el toreador, el matador, el cantador, el rey mago, Tritam motherfucker hustler, trop d'avance, comme Rolls Royce sur le piéton. Fally Bomaye. Deuxième date, Stade de France. Bandeko, awa nazolobela stade ya Congo te. Nazolobela stade ya Abidjan te. Je ne parle pas de stade, je sais pas, de l'unité. Ici, on parle de stade de France. Un monsieur qui a commencé, qui a débuté dans la rumba des jeunes. Rumba des jeunes. Abimi. Un homme qui a des visions. Lelo tozolobela makambu ya Zénith te, tozolobela makambu ya Arena te, tozolobela Stade de France. Ngai, je ne suis pas en train de faire semblant de faire la musique. Ok. Je ne suis pas en train de faire du forcing. Tu penses que tu vas forcer la musique qui va s'aller? Autant à Tetika. Ce qui a liboso en plein 80 000. Fallait avoir idéologie à deuxième date. Cela veut dire que discipline, organisation, vision. Yango mutezo mema fali. C'est la vision, la discipline, la détermination qui fait que Fally Ipupa évolue convenablement et avec beaucoup d'assurance. Bandeko, c'est une histoire qui n'a jamais, qui ne s'est jamais passée dans la vie, dans la musique congolaise. Et tika n'a jamais kosalema. Il y a koloba koyoka kaka mutako beta na Stade de France et tika la kosalema te. Mais Fally est venu avec une autre vision. Abeti ya liboso plein. Yami balé plein. Mutoto bengaka mwana makelele. Bandeko, il y a beaucoup de choses à koloba na makamboy. Et là, ozoka musangana no ezol sepelisanga eza annonce. Annonce. Sotolobeli image. Les images parlent d'elles-mêmes. Les images montrent la différence entre Fally Ipupa et les autres. L'annonce du deuxième stade, l'image seule, ça donne l'impression que Fally Ipupa n'est pas dans la catégorie de Ferregola. Fally, il vient avec le style de presse à New York. Et puis quand il annonce comme les jeux, il s'amuse. Il entre dans la peau de la jeunesse. Quand il fait l'annonce, il n'annonce pas les concerts à des vieux. Présence naïe, sa façon de faire, ses gestes, ses paroles, ses mots étaient vraiment adressés à la jeunesse, la nouvelle génération. Donc Fally, il est en train de viser. Il a une vision pour le deuxième stade. La deuxième date est vraiment visée vers la jeunesse. Alors Fally Ipupa nini travaux oza kola kisabiso makamboza komemela biso na musique ya Congo, ça c'est quelque chose d'intéressant au bato bazo comprendre te. Na eloko nanu il faut toloba la détermination. C'est la détermination qui fait Fally Ipupa. La détermination, quand on parle de la détermination, attaque artiste,
on va parler de la sérieuxité. Il est sérieux de ce qu'il est en train de faire. Fally Ipupa ne blague pas, il ne joue pas. Quand il travaille, il travaille. Il a des visions, il a des objectifs à atteindre. Objectif à Naya pour atteindre Yasuka. Ça, c'est mentir. Et ça, Stade de France. À part Stade de France, il fallait que nous bêta wa pelisos. À part Stade de France, il fallait que nous bêta wa à cause de la somme na place nini. Pendant qu'un petit musicien, un pygmée, il a fait rigola, il a salle à 11 000. Place Fally à bêta, il y a plus de 5 ans. Balingi basale lango makelele. Il fallait faire azala muti ayoka soni. Komona mutu lokola Fally abeta double, soit des adversaires abeta double Stade de France. Yazana nuko bunda na 11 000 na niveau ya Accor Arena. Cela montre directement qu'il n'y a pas photo, il n'y a pas match entre Fally et Ferré. Donc, par comparaison, il n'y a pas de comparaison, plus de comparaison, et il n'y en aura plus jamais une comparaison entre Fally et Ferré. Naminicho, au moment où je n'ai la vidéo, Fally est en train de montrer à la jeunesse, à la population, de ne pas se décourager, d'avoir de la vision, d'avoir une détermination. Pour réussir dans la vie, il faut avoir d'abord une vision. C'est ce que Fally avait. Fally fait à cause, il y a comme Meka. Stade de France, na anniversaire ya ba nanyo ya ba Kassav. Et l'okwana etikala na mutu ya Fally. Il faut y ba kene funga pe un jour na beta na place yo. Ba bengi si lisusu Fally na nuit ya franc ya nini na nuit africaine. Osika wera son place alaki. Abeti yango sumba la mibale. Na mini choyo, c'est tozolo bela batu ba beta. Fally déjà abeta 2 Stade de France. Abeta na nuit ya banani, na nuit ya musique africaine, abeta pe na invitation ba Kassav. Donc à côté déjà abina abeta déjà performant 2 fois na stade. Pendant que Musenzi abova diambera zaka kawana koyenga yenga. Mususu azana ba vision za ko pousser. Mais muto azako kende déjà kuna azana ba vision wana yoza ko meladiamba bozolinga bo comparer ye bo kolena mutu wana. Ça ne fait pas, il n'y a pas de la différence, il n'y a pas comparaison. Fally azana ligue mususu, faire azana ligue mususu. Après qu'on beta deux invitations wana, Fally si que fois beta 2 wana ya yemoko. Azako futa nyongo ya ba Kassav wako beta le 2 mai, azo futa pe nyongo ya Nuit Afrique wako beta le 3 mai. 2 Stade de France. Pendant que bino bozako tepa kakawa na ba Accor Arena. Bande kotangu mtazolo bela Stade de France. Ozongisi otie kombo ya Accor Arena. Accor Arena zobima kasale ya muke makasi. Sale ya muke makasi. Oyo ete ya bino batu bozanga vision. Oyo ete ya bino batu bozanga objectif. Ntangu Fally alobaki droit chemin. Ezalaki prophétie ya kolakisa ke ye azana vision mususu. Tango faire azako se focaliser na ba polémique. Yango nanu na ebandeli epimela ye producteur akomi kokende ko se ko s'hazarder ko zala na producteur ya militaire, soldat azala producteur na yo. Titata akwa soki militaire mutu azo koma producteur. Est-ce que militaire yabe kusala makambo marketing, makambo production? Tala muninga ake epa soki ya production na Côte d'Ivoire. Afungoli miso amoni ndenge makambo tambolaka. Afungoli porte amoni ke opportunité ya koleka ya production eza ake kuna zana ba Electra. Pendant que vous se poumoner koto yongana za na kobeta boy ngana kobeta boy, qu'est-ce que j'avais dit? Soki makamunini muninga za déjà kuna tango zonga kobimisa ba qu'est-ce que j'avais dit azana ba powers azana ba control ba album azana ba chasse off faire kotika la jamais ko sala. Mais comme il fait d'ailleurs kakasonité azoloba naza nanyoyo naza
naza capitaine oza komema rumba au beau port. Yo za capitaine. Yo ebi port akomemela rumba. Tant bazolo bela rumba batia ba vieux lokola batabulei. Batia pe yo. Tabula tikala jamais kolobanga naza soki capitaine ya rumba. Mais yo za komitia capitaine. Tant bazolo bela rumba batia pe tabulei batia pe yo feri. Baolo bela banzembu. Batia pe Kofi Olomide batia pe yo. Batia bakarma pa batia pe yo. Lelo tozomona ke ozalaki kokosa fali aleki yo kote rumba. Mais atikala jamais kolobaza roi ya rumba. Mais yo kaka makelele ba titre ya pamba fere ba titre honorifique wana komema yo epa ya ta moko te. Oza petit villageois oyebi musique te. Obiso toyebi oza petit villageois oyebi musique te fere. Et puis oza na chance te. Tala muninga na yo. Muninga pona kolakisa force na ye face à face na yo fere. Muninga no azwa ba disque d'or. Azwa ba disque ya platine. Azwa disque ya diamant. Yo eloko ata mon côté ozwa. Abeti na ba stade ebele. Yo na nozwa te. Azwi ba trophée. À part ba disque. Na so to lobele ba trophée. Azana plus de 100 trophées. Faire ozana combien de trophées? Ba chanson le plus vu na YouTube. Yo ozana combien le plus vu? Ba chanson le plus streamé. Eloko baza kotala mingi yango bato bazolinga. Eloko bato baza ko streamer yango bato baza kolinga. Me fali bato balingi banzembu na ye koleka yo fere. Fere ozana banzembu me bato balingi yango te. Muninga grâce à banzembu na ye oyo bino bozalaki kochola. Azokende kobeta deuxième stade. Ya yo eza wapi fere. Stade na yo eza wapi. Omoni muninga za kobeta yo fimbu. Muninga za koningisa yo. Donc ndenge fali alobaki soki plus rapide soki koleka soki Rose biloko wana aya omoni aza ko prouver yango na terrain. Mais yo mto lobaki oza capitaine ya rumba. Oza ko prouver yango te. Mais fali alobaki aza plus rapide. Et puis aza ko prouver yango ki aza plus rapide. Muto ata moko te aza na capacité akobeta nini U Arena lelo. Muto ata moko te aza na capacité akobeta Ovo Arena. Muto ata moko te aza na capacité akobeta Stade de France. Donc à l'équipe non plus rapide koleka yo fere. Ndeko nanga Irene Mabweni na pesi bino bamboti ya trop. On est là. À plus.